Changement de fréquence. Allez botter les mains. Allez botter les mains. Allez botter les mains. Maman, papa, botter les mains. Allez botter les mains. Allez botter les mains. Voilà, vous nous suivez partout à travers le monde, très précisément sur la chaîne Congo et Alobi TV et Africa Télémaniolouk. Et dans le cadre de cette émission, cette grande émission d'actualités diverses dénommée Radar, nous avons tendance à recevoir pour vous toute cette panoplie de différentes personnes qui œuvrent bien sûr dans plusieurs domaines de la vie. Aujourd'hui, nous faisons un gros focus sur une personne, soit un artiste comédien, qui va nous parler de lui parce que la rumeur circule un peu partout, qu'il s'est fait arrêter. Alors, c'est quoi le hic du problème? C'est à découvrir tout juste après ceci. Suivez. Voilà, comme je venais de le dire tout à l'heure, très chers téléspectateurs, très chers amis, excusez-moi, de partout à travers le monde, moi, problème, les alaki ici précisément à Kinshasa, on a bino artiste comédien, yabino journaliste nabino na kombo ya Jericho Bektox, azwaki likama ou ezalaki arrestation na ye injuste. Donc lelo na nguya ya tope na makasi ya bato mwa mingi obaza na sima ya projet to salaki de façon été to kende ko luka ye pa na ye précisément na ye pa na ye na ndako donc à domicile. Donc ameka mpe ko limbo ya biso nini vraiment juste et les kanaki par rapport à arrestation na ye. Ndeko Jerry Boni. Bonjour. Bonjour. Lelo émission Radar et sepeli ko yambayo to pe ye ko landa yo pa na yo na ndako. Donc ndenge kaka basango panzani un peu partout à travers le monde pour la micho ba landa biso à travers le monde ndakisa lokola ya monsieur Rufus Molasso donc pangi na ngai et pas tout qui un peu trop sur les réseaux sociaux mais ndeko Jerry likamuni ni komédie yango biso pe to kiti pe na caméra en tant que bapandi sango na émission na nzela émission Radar to meka un peu ko solola na yo comme ça yo yebisa biso yo moko muto likambo ko elaki yo ni yo juste ekomaki. Merci beaucoup. Ça vraiment pas si. Donc liboso na kumisi nzambe makasi po yende mutasali à permettre naza libanda pe aux alonvi les sous puis naza l'envie et puis na batu nyonso to ba compatir na mawana ngai na moment na petit frère na lancer la Facebook na ngai na moni ba message belé vraiment batu na moni batu belé vraiment ba compatir pena na mawana ngai. Donc napesi vraiment merci makasi na nzambe nani na batu wana mon frère moni mamango ezaka ka ndenge moko boye la lingaki pena te ya oleka na média na lobango po peut-être so oleki so lobi boye comme problème mais nga naza moto na bandi mama média o pe moi kala voilà naza pe na moi expérience wana moi elongi pe yebani. Mais le kamisi sont des respects exactés ya kozwa mbala moko memayo enlèvement tonini pesa biso un peu plus d'éclaircissement par rapport à donc Isaki les 19 ndenge kaka mboka Isaki moi yiki nasaki moi tour moko na coin awawa et d'abord on a bandaki na ko kinotala ba mama pour iboteza na ngamba ngiri ngana za na banda na banda mekaki ko kotala ba mama ta on a ozonga nazaki nina donc na basaki na nga et ba caméra voilà na ba biloko mususu mais na banda filmer te na memeka biloko et puis na tambo na biloko na ordinateur peut-être les mususu na ko mpa mama na ko umela na sala mo wa misala mo moni batu mo ba bimelinga et yo yebité nga na yebité batu ninga monsieur présentez-vous et c'est bon te na nga naza journaliste à presse et puis naza artiste et comédien voilà et batikaki na bango ngai batiki nga babi bon c'est bon na l'accès bango carte à presse na longwe na ngai na yeti na ndako kolingaka na olinga na fongola porte ndako na kota nzoka ni banda osala bango bandai kolandela ngai bazo filer ngai donc ba moni pe domicile na yo moni pe ndako eloko na omona mabende yango na ba moni ndako et ba brusque mbala moko moko azalaki na zwi saki wana babotoli saki wana azalaki nango bato le port balingaki bameka ko intervenir mais simbaki te et puis bazalaki en tenue civile bon
bazaki na ba arme chose à quitter nakati otende ko Jerry pour ne pas évoluer en besogne yo zalaka na problème na mutumo quelconque oyo ebi consciemment topé conscience na yo ezo reprocher que vous avez un problème na mutu un tel ou azali en mesure ya ko sala o likambo e comme lieu non mutu nyo surtout aza parfait azati dans le but que na roza na problème té mais na na problème moko té que oyo ko sala ke mutu akanela ngato akangisa nga en tout cas na na problème na mutu té donc naza pe na edo nazo reconnaître que naza na problème na mutu té donc neka la bande ko lo baba ye baba zwingai et batonal pas ba intervenir ça les logoté azaka ne mutu té ata bona boy di akina ngai et libota bazaki informé en tout cas maman ngazaki bien té Batopé à poto bazala qui bien parce qu'on a reçu des messages venant de partout pour na likambu ya arrestation na yo donc et le rôle na heureusement tika ki dans téléphone kuto ezaki na ndako tinda bimene ke nepa ba maman téléphone ezaki na ndako et ba téléphone na biso ko ba Android ezakaki oza déjà en ligne na Facebook ndele ki nanga akomaki ko partager les batu ba message wana na monde ba batu ba komi en tout cas couple ngoma en tout cas merci beaucoup na bosali pona nga mama dongo ma na ya fioti ngoma bande ko belé nazo peut-être ko zanga ko tanga ba kombo na bango belé bazo lela na Rufus Molasso power très puissant donc tant to komi kuna liboso ba memenga na gombe ba memenga na gombe na kalisa peut-être ba memanga place moko boye za soit souci ati to nini mais nzoka ndeza nango kaka soki lupango moto moko boye na kuté pe mo ba to belé wana memenga na gombe wana batiki nga bango babimi bakina bango on les aki mercredi na pourquoi pour mercredi na ndo solo na ba amina nga tout na Facebook voilà donc ndo solo na bango et sibitima partir à 18h 19h nde ba ko so donc na vandi wana mercredi wana so tant yo komi hein to kende on besoin de temps yo komi na lupango wana bato wana basundolio ali omoni nini mbala moko na mona ke bato bazaki wana bato musu bakanga kangaki eza pas mukonzi moko boye ya mboka oyo eza pas mukonzi moko ya la police peut-être na yebi ko eza soit moko mafieux moko boye nde kangaki donc oui po je ne pense pas que ça coûte pour ngana mona ko coûte ça coûte ngi makambo ya politique mais to na yeko mona sur le terrain place d'Azaki les gens qui ont politique des abattus boyo dans raison mafieux moko balinga ba stopper ba kanga mutu po ba yebike famille na ye ba kopesa mbongo bilomo ya bomba profiter na jour wana donc to vandi wana batu donc nga et heureusement mutu batu na bato bakanga ki batu musu bazo reconnaître ngai voilà que artiste na biso na zape mopandi sango pe azape mopandi sango ayebi ngai mercredi wana to lali na tongo jeudi ndenge moko kaka et bayi kozwa biso bato mususu groupe mususu bato mususu ba biso ba biote tozolongola bino awa bino kovanda te fo bokende na ba soki na parquet soki ya matiti nde toke wana ke na parquet ya matiti wana tokomi wana motif oyo bango bazwingana nga balobi kuna ke ngai na bande ko filmer oh yo za ko filmer te ngana ndo filmer te batali ba caméra batali ba makambo nyonso tout image moko te ya le 19 ezali motif moko ezalaki te mais baye ko senga baye le bon bon lokola batu pe nyani ba konti pe parquet baye tel ba bibo lokola pe makambo eza boye ningo so comme na maboko ya l'état il faut pas leo kende prison peut-être ningo eza wana pour plaignant na yo tozomona eloko malongo bazo expliquer te bo futa kaka mbongo bobima mbongo ba etinga $400 voilà $400 donc na yebite soki obimela wapi soki ko hotela wapi donc to bundani kaka na baninga msopi basungi biso donc to ko bondela bango na $300 de na $300 ba ko libérer mais avant ba libérer ngai a Joana ba ko bato wana parquet wana na mutu moko baye ko zwanga totemi na bango ayisinga bi moni bit biso to kangela ki yo eza bit ya mambali 19 te yo ozana problème na mwasi ya bato tokokoma wana. Alors très chers amis, vous qui nous suivez à travers le monde, Hollanda, votre émission Radar, nouveau format avec de nouvelles têtes d'affiche, soit une nouvelle forme de faire les choses. Bomoni
bande foupé bimi na koli à 47 ans d'âge lol. Donc ceux qui bomoni lelo to sali spécial radar sans cache sans nini. Donc toyaki expressivement au solana ndeko na biso azape mopanzi sango pour ce toujours na ngambo ya ki bopanzi sango azandeko na ndenge peut-être ya art dramatique te mais na ndenge ya ki journaliste azape ndeko. Donc toyaki le cas mekoela qui on pouvait pas rester sceptique par rapport à la situation ou soit au drame toyé et pas naï tout solana yi ici besoin moi éclaircissement. Il y a première partie à donc on va continuer avec lui. Alors ndeko Jerry na zongeli yo lisusu lobby que vous en a problème na mwasi ya nani précisément. Bon ndenge mutu wana totelemaki na mutu na bato mo ya parquet babi nanga naza na problème na mwasi moko il paraîtrait ce qui film ce pays à théâtre Maranaye, ce qui moi si bon donc disons mon quantité mais ça moi ça mon tout mon boye yende mutu ça informa ba maka mutu bazaki na ngaba ndako luka ngadi kutu depuis kala ceux qui okanga malengana kanga malanga ko le 19 août on va profiter juste kaka jour wana babiki ngana bimana fi wana moi c'est mutu et puis asala soki théâtre donc azoye bati nga nazala na mosa théâtre te na mosa théâtre te nous avons même la base à poto bon à chaque fois na lobango na lobaki na ngana na mosa na kishasa te d'abord il aura ba tomber mabe yango wana mosa théâtre mais ngaza na mosi na kishasa te na mosi libanda mboka o batu nyonso ba yebi siko après donc juste avant to chiter parce que les gens likambo mettre au baksa moi et sengo pepo to baksa moi pilipili pe mo na likambo la suka wana vraiment ya suka émission européen c'est la biso pe mbote en passant mais to continuer c'est bon donc nazara na mosa mo dabima na mosa mo tout côté na monede ba échouer yango wana voilà nina essayer mtu ana zaga na bi papa ngaza na mosa na kinté nazara na mosi na poto. Et puis ceux qui bolobaye que moi ça poto et puis avec ça la théâtre ça na poto wana peut-être conscience ngene ngoba ke oui les appels comme la salle mais na yebi ma wana ti ote mais la keba en tout cas bino ba jeune bozara so wanga ni boye au moins ozo continuer ko sala ngote biso to yebi so ka rapport moni oza d'abord muta presse et puis aux artistes et comédiens voilà Jomo wana kutu wewe to tellement kine na batinda ba kanganga donc ayeba kininga atala na film mobo ya la film moko boîte noire voilà on a joué noko ya modero ya nangeza ke to ala rappeler nga lobi nanga natala on a bana nga bazana CD no ndako banda ko sambelo za frère donc ndenge za la kaka ba orepe ndenge ba bazwa ki ngana orepe ko sala nga mabe mais heureusement nzamba banda sala ki mutu mo za na carte bango a reconnaître ngani asala ni semblant peut-être que ça va n'ingani te sala mabe faut biso organiser peut-être que bazwa ki na soit bakanga qui ont flagrance aux autres pillés quelque part to pe batia ki du même lot que bakulu na o babimara pona ba inflation ya marambo te ngakutu na journée na baki na obimati na ovana ndako parce que tellement que maman nga za mta tension trop la meka bu na bilambu kandi na zabu la te na bien te na za na ngabu habité na bima bango bazana ngiringira na ke etala ye mama la ina bandeko mususu et puis baza mingi baza bana basi ngana zakana oya mobile musu awa donc na kotika bango bongo te na ke etala mama je te comprends un peu bien ba violenté ba betaki yo et le bilo nino yo bongisi peut-être za que ba eba landa biso pe balinga yo vraiment na ndenge ya solo na bolingo ya monorote ba yo otala kete ndeko na biso o to mesana kolanda na ba théâtre na ba film pe na presse pour azape mopandi sango na mawana pe na bolingo wana bakoki éventuellement ko ide yo na cadre wana oui c'est dans le bico bêta non la bêta ngati mais c'est lengasco naza muta ba palpite trop donc na moi problème à cœur donc naza qui palpite makasi lo ezaki ndeming na manda olila trop parce que manda ko lila oyo peut-être na mona ti nando lila naza mona liboso a famille voilà donc muto a ngam na tikena mama na baleki na ngai na au perdre papa en novembre ou tu les cas pour déjà ingani na mabile donc na hôtel asko qui ngai li konza famille na ki donc talande famille tikali donc na lelaki trop ya makasi mais ko beta to ko sala eloko mo mabeti mais ba botolo pe eloko te to ko ngise eloko biloko wana ndeka bazwaki na saki na nyonso na place ki kutu na ebiti
mais oyo eza important eza vie oyo naza nango mais quelque part mpe okohandicapé mpe mosala na yo mpo bandeko bamesana kozwa banews à temps ya contre temps na baréseaux sociaux ndongo olansaka babotolo mpe saki oyo ezali na biloko na yo tout ça nayebi te ezala un peu franc mpo moto mosusu mpe motema ekotouche epe asali mwa geste biloko nini précisément oyo obongisi non nazalaki nano na problème ya matos mpona chaque fois nayebisaka bato ke kongo alobi nazobundana na super ngala oyo ndeko azoyede ngai africa telema tv africa telema new azoyede ngai nazalaka na mwa caméra na ngai mo ya mokie oyo nasomba na mwa effort personnel na ngai ezalaki na kati ya saki wana et puis nzambe asunga nazalaka na mwa de laptop mais heureusement nabimaki na laptop moko wana laptop moko wana o mosusu wana ezala na kuta ekokaka nango ata même pas montage esalaka montage te biloko wana ezalaki na kati na bamicro na babiloko to donc biloko wana nyonso ekei donc naza obligé nasomba ya sika mpe bandeko oyo baolanda biso balingaka yo mpe na ndenge solo baza mpe obligé bamettre la main dans la pâte peut-être nzambe akotya bango motema mawa naza obligé peut-être dans un premier temps naluwaka neti ya yo ndenge eza boye ndenge eluwame donc tolekaka kaka bongo donc mpona kobundana kaka na mosala mais eloko ngai ezosala nga mpasi omoni kongo na biso il faut makambo ebele échanger makambo ebele fa échanger est ce que ezaka important likama mwasi bakende kosala oyo mosala donc nga nakanisi kango mpe eza makambo oyo ya politique surtout na ngonga wana na ngonga oyo donc eza mpasi vraiment bakende ozwa motu ka likolo ya mwasi nga nde naza waso naza na problème na yo ata mwasi yango na bale na bangombe jamais na oluka batia o place moko boye oza enfermé ozomona famille na yo te na olinga yango te donc biloko wana nakoloba te ke leta talela biso likambo na olobaka nde na bato baza na mitema moyo ya bongo en tout cas batika kosala c'est pas bien sikondeko Jerry tomoni tokozwa ngonga mwa mingi te tomoni odimilie mwa makasi epuis nayebi te santé apparemment ezopermettre vraiment te mpo namoni ozotambola mpe na bidono ya mai ya pembeni wana sikoyo un mot clé par rapport ya émission et puis par rapport ya bandeko oyo nyonso tu oyo basoutenaki yo ntango ozalaki wa mauvaise posture soki na dimine vraiment déjà nazalaka nanga monene te namibengaka déjà beauté ya deuxième république donc c'est normal eza ni nzala ni peut-être mpe nazalaki wana famille na ngai nano mercredi wana yeba te place bakie na ngai ti baye koretrouve ngai moko naye koluka moyen na local nasengaki bango bapermettre ngai na localiser bango biloko olia peut-être ezalaki nango boye mais ozoyoka mposa kolia te parce que ozomona nde baprive yo makambo moko donc siko bayeba oyo basungaki yo ntango ozalaki ya mauvaise posture ntango vraiment okwelaki makambo oyebisa bango ya mot-clé ya bolingo na nzela ya caméra merci beaucoup na bato nyonso to bosungi ngai vraiment nzambe na ngai apambola bino en tout cas nde balobaka bayebaka moninga malamu na ntango ya pasi lelo na reconnaître ke nga Jerry naza aimé po evane Facebook na nga bato baza na Angola bazobenga eza fille mo na Angola vraiment aleli makasi mama dongoma na ya na nga fioti ngoma basali tout po à part nzambe basali tout po naza libanda boye vraiment donc na remercier bino Dr John loko nga nazo bakaka ke to banga nzambe ata lelo otangisi makila moninga na yo mpona mwasi conscience na yo ekobanda bandobundaka nango à chaque fois epuis eza na litomba moko te jugement nango yo moko oyebaka na nzambe na yo en tout cas merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bacompatir merci beaucoup na bandeko nyonso napesaka merci na bato oyo ami na ngai Shege namoni ami na ngai Shege aza réalisateur apibiaki mpe makambo oyoyo mpe na ndeko na biso aza na nsima wana ya kamera ndeko na biso aza na nsima kamera otanga mpe kombo na ye epuis na ndeko na biso oyo apoka fils apoka papa na biso auti botela biso mwana kitoko vraiment donc en tout cas omoni elo omono ayebisa bato première fois omoni elo esalami eza ni première fois elo omo aboyelekelanga mpona na kota cachote banda na kotama donc ti sikoyo donc kolenge ezosalanga
ya omoni lobi na wata mona bidon mai nazo mena mai c'est parce que moi palpitation zo sala na moi problème à cœur donc palpitation zo sala nga vraiment donc zo sala bien te merci beaucoup na bande ko nyonso lisusu boyeda kinga boyedenga makasi merci beaucoup et puis merci na yo ndepete yo landa yo oye pour na lingi pena makambo oleka na télévision te po na yebi peut-être ndenge lemisusu après monsieur okota ekozala sur un problème mais nayebi ke nzambe na lola nzambe ya fumuki mbango aobatelanga merci beaucoup. Voilà, Nzambe Mfumuki Mbango aobatela ye kaka. C'était là donc le seul, le vrai, l'unique, réel Mambe, une fois, deux fois, puis trois fois Moula, le journaliste sans frontières, la vraie voix donc de son voix pour le compte de Radar, l'émission Radar bien sûr. Dans l'idée bien sûr d'aller à la quête de l'information, nous avons reçu pour vous l'artiste comédien Jerry qui s'est fait bien sûr arrêter injustement, enlevé allais-je dire, et avec lui on a eu à échanger tout au long de cette émission. Il nous a parlé de faits tels qu'elles étaient et il nous a dit qu'est-ce qui est bien arrivé par rapport à son arrestation injuste. Sinon on se retrouve incessamment pour un tout nouveau numéro de cette émission, mais je ne peux jamais me permettre de clôturer cette émission sans saluer celui qu'on appelle Monsieur Rufus Power, donc Ndegonangai, et la famille Genu Mupenda depuis Cotré, là nous sommes en Belgique, et le DJ authentique, le DJ le plus frais de la ville-province de Kinshasa, ainsi qu'au chef qui est derrière la caméra, Loire Nguébé pour les matos et tout. Donc, sinon on se retrouve incessamment pour un tout nouveau numéro de cette émission. Au revoir et à très bientôt.